écoute à 4e. Ah. Écoute à 4e partie. Ngalinga to bandongo banda ne bandeli ti côté to kende. Ah, voilà, mais voilà les apôtres sont en sous. Bon, on télé la base la première partie. Mais ça va par rapport à film Canan. Okay. Par rapport à film Canan. Aux hommes qui mutajo ça l'effort que chaque jour Abaksara implique na musala nae on va sentir que la personne a concerné vraiment na boulot nae et alingi ba kotika ba fan na inzalate 4 films na mois c'est pas une mince affaire. Et puis au moment qui ba film nyo ces zala presque na gunenge moko mais o izolanda izozala toujours na moi beaucoup leka oyo ya liboso c'est une bonne chose pour na belle vie qu'on dit ko tout monde qui azola tsakazana na makila oyo ya kokosala donc azo pesa parce que ça n'attend moko boye ozasu na âge ya kopesa su nenga zo pesa te donc azo profiter na temps na ye parce que yo yena oyo yo yebi yo yena na talent na yo la tsabiso yo yebi yo baksa moi implice et ça la bien ya monde zo e kotombola eloko na biso au lieu que tous kotaka na ba polémique à la con au lieu que boya oyo chemu ninga poa oyo chemu ninga poa pour que pesa makambo par rapport à savoir faire na yo zo préférer oya na ba télévision pour na lobaka ba n'importe quoi na kombo mutu wana tel comme na cinéma ozo kokano pété. Moko ba ilozo ya sala qui pas madame Belvi Kandi n'habité à ce côté là qui émission là ouais na landaki Karine Mokonzi oui na landaki Karine Mokonzi nanenga lobaki les abaku connaît ensemble landaki oui na landi tout le monde qui subitement a tes films mais film wana na kati na titre na film ezobala na te et la qui siki titre wana eza juste jeton tu éviter est-ce que bana mibali pe ba ko boire ka ba jeton mais wana so basi ba wana so mona kala basi mère bango to na mona ngala kuna basi mère wana so mona na basi binanga siko be fort na nyoso na dayo chango wapi parce que yena via bundaki pozala comédienne ba tsepelaka na ba film lelo comme journaliste na papier nini okomo ko loba na TV na papier heureusement ko tout TV ngozaka ba blog na biso moto tchaka ba caméra bo vando zo loba parce que ba binde to kenna wana na ba digital ba nini oza na papier to za na logo te ba oza na boulot te vraiment quand ngo tcholo ba wana bazaka na bango ba chroniqueur te ba chroniqueuse te. Écoutez, on laisse parler les gens. Mon ça tu peux pas être aimé à tout le monde, d'ailleurs plaire à tout le monde. Et c'est plaire à n'importe qui. Tu n'as pas ma bombe c'est plaire là, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Bango batsiga na baora ningwana bayaka koluka balara na bango na ningo finga mais la personne qui besoin ko finga chaque jour aza ko édifier bato azo pesa ba conseil bato azo ba résultat ba problème na bango na ba film na ye. Oyo kokoya kosala ke bato bayebaki tendresse na ba film bato bayebaki tendresse a jouaka lelo yo bimi na or ba makambo wana okomi na mutu ya kofi abanongo pe kala abanongo yo fingela pe Karine Mokonzi série moko bato mais je comprends pas c'est quoi le problème c'est quoi le problème oh azaka pe chinois si mais ça qui chinois yo bien chinois lelo na kokamwa que tendresse bien comme ko ya ko finga Karine ali o simba Karine te pe tendresse azali moi ça m'étonner non pas na télé mais tendresse actrice comédienne a comme le makambo yo ndenge nini na ndenge pas changer quand donc on est ko lukaka place ko pesa mele bon na za sûr que place au finga ndem te pesa mele éducation pour même la batelo moko 1+ moko boité ba mona ka zoom sala ki film titre atie makambo mususu ope ba obeta na kati kuna désordre na désordre quand ndenge moi za désordre na bilati le ba désordre ndenge pe kaka makambo nino so me mango na ya binete ke film ndenge za wana po titre nanga e balana na scénario pour ba tu vas comprendre baza na idée fali en hôtel nazo ko yamba ba watana bete nazo ko yamba ba parce que vous comprenez que yozo yamba bango ko ngapona kumisaka yo olengala betaka tologe ngagos ndena zabu na yamba Alex Paza star na yamba ino sibi Paza star ngala ko beta biso que no chercher ko tous grand star yamba baba ino sibi yamba ba pali mais na kuzu na otonga yo atoko sala ndeni ça va pas tenir yo faut zala kaka
pas bateau pour la talent na yo na sima bateau parce que belle vie condesa na ki leadership na kati na ye donc makambono nyonso zo la seki nzambe ne mutape sara biso parce que bino bo ponna na nzambe to ndenge ni parce que nzambe mutu apesi ki leadership mutu moko Zuma asali film na ye na ebité soki titre nini to solana titre ya film okosa film na yo titre okoko pesa ngo parce que titre za lokola étiquette ya film titre na yo tango zo pesa pona yo oko raisonner na ni na titre wana baninga na bango sko na ninge pe ya mabe parce que so hôtel au mona mutu a réussir tenelo tango zo ko lobelo mutu réussir keba vous comprenez et surtout différence ces années ceux qui ont koloba malamu na yo balekaka na ba film c'est autre chose OK ceux qui ont koloba malamu na yo balekaka na ba film donc c'est qu'il a elle a compris que nga na kopesa donc kopesa nyo César na kata film succès na ngeba nozaka na sima ya chacha na lobela ka chacha mais na osa pe ba film na ba tala pour na ki leadership vous comprenez mais so moni même na monde na ya cinéma alekaka kutute maya ka lobaka makamba malamu pona ya ko film na batu mususu ke ba yo pe na kuzu atonga ngayo abetaka pe masolo mabe na kombo mais oui parce que il y a yo simba il y a simba te pe film o be balingaka pe dina na ngambu pe ya bela production ba osani ba kotala pe film moni ki bozo bakisana kaka échange wana esalaka bien échange wana esalaka vraiment bien makasi yango no moni fo bazalaka ndengwana oleki batindaka bato nga pena nde na sa boso ko lobi na ngaka na kotinda ntela ya kopanza nga so ko lobi pe na kotinda ntel tamaka mona ndezo buma théâtre triple C te melontonga yo nga mpona beta tolo nga moko ndeti ba tendresse po ba milobelelaka bango moko nga tendresse danger nga la sara film danger po asalaka film neti belle vie mais ce ko legaka no na film yo mutaka tendresse olela libanga ya sila na film alors que ye moko ndako olega na film ya bwaki bato voilà di kafara yaka ndeti ozolobaki no fali aolela libanga po fera yembi ete voilà parce que nga lo ba chroniquiste bazalaka ba journaliste parce que journaliste est soit attaché des postes muto lobela ka muto ayaka wana poisa lobela juste ba valeur ne biso to ça qui pas madame Belvi Kandi mais bango bazalaka na pona ko apporter ma finga yaya o avant dara na yolo wana ça ou alors nous voilà aye ko porter Karine Mokonzi ba propos moko donc ba insanité moko na yebité par là to me kanon ko analyser est-ce que c'est important ya ko répondre to ya ko loba mabe na maloba o Karine Mokonzi aloba ki wana Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele
Bienvenue mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne GI Télévision. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance au ça comme si on a Katia Chan, Nabino Chan, Nabiso. Voilà, un grand merci à la famille Libotagnan, sur la maman chérie, maman Claudine Bokato, la maman José Lusadis ou maman Chantal Moukendu. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance et pourquoi pas Naye Moko la matriarche, madame Bellevie, quand du Nouveau Testament, Talaba évangile et belé, Netimikolo, tous les bon évangile, il y a My Brother. Voilà, félicitations à artiste nyonso oyo ba jouer na kati ya film on a vraiment ezosala kitoko makasi félicitations na Tonton Grâce, Papa Serge, Papa Alain, Bande Kolamso, on a vraiment merci beaucoup. Bozo Sala, vraiment, Sala, Nenge, et Sengeli, félicitations à Dinana, la douce, on vit vraiment Boende, et Zala Kalignon fait la force. Voilà, félicitations à Bande Kolamso, au Bazo Koma, mais ba film, il y a Kito Koma Kasso, ils ont nourrir, ba mélomane, ils ont nourrir, ba amoureux, ba amoureuse, il y a cinéma. Congolaise, voilà, félicitations et aussi na président Caleb Tukeba na film nae Wezo Banda awa ya Sikatomoni bongo présence ya moi Mlopo, présence ya Papa Julien, tonton Dingizoyo, vraiment Sinark en forme, vraiment félicitations na président, bienvenue Tukeba na Caleb. Voilà, un grand merci à mon habilleur chéri Paula Lissumpa et pourquoi pas établissement JNT na Jonathan Debeste na Iska Owapi Manzaka na vraiment et si Mamarade Kinshasa à Mwanda, ingénieur Francis Ngolu Lisolo ya podium pe lumière zakabongo ingénieur Francis Ngolu eloba na ngwa tayi mon côté agence Zala na mbango soko Zala ngote en tout cas quoi noté parce que on a vraiment té vamana olombi ba pesio ba matériel ndenge kaka ezalaka. Merci beaucoup à DG Yannick Bolunza babi samedi déjà je serai là. Voilà, exécuté binasima ya caméra so que zabongo même langage na biso ko kiko biso plat d'ensemble là découvrir il a invité la mission vraiment il y a Kito Komaka en plus très gentil. Voilà, bonjour Gosti Kambala. Ouais, bonjour Chacha, bonjour na famille Bota Mumba partout dans le monde. Quand Nengue Zalara, voilà la maman chérie à moi si on a base pena Londres. Il y a Kati Pena, maman Claudine Bokatola, maman José Lusadissou, maman Chantal Moukendi, Mavala Mouyemba, il a bâti pas à base à Londres. Pourquoi pas maman Langana sous Chanel, ma papa José na Pressel. On a président Jacques Naivry. Ah, la question on va Jacques Naivry, respect le président. Voilà. Merci beaucoup à président Jacques Naivry. Tozali, toza vraiment wana esa la rakitu komakas kozala na vie moko a solo la lokola président Jacques Naivry. Voilà. Merci beaucoup de la présence. Il y a Alex Ngandou et pourquoi pas Migra Malunza. Là je vois aussi mon grand Bob Molema, Noko Bob Molema vraiment. Merci beaucoup pour la présence, lui bon assistance et ça la kitoko makas biso famille libota toujours focus. Alex Ngandou na lini mama kamte na sima caméra. Voilà, Gosti Kambala, tout cela déjà, maman a biso alambi biloko ya kitoko o wapi na kombo ya My Brother. My Brother, oui, ça déjà, on a la kati ya Bellevie TV. Film ya wana, ozomona yango ndenge nini, ezokende ndenge nini, première partie déjà. Non, mais les autres, ça déjà na 5e partie bientôt là, il faut kota. Tenga linga mi to ba 4e partie, le 4e partie. Lelo et kota 5e. 4e. Voilà, écoute à 4e. Ah. Écoute à 4e partie. Ngalinga to bandongo banda ne bandeliti côté to kende. Ah, voilà, mais on les a pas tous en sous. Bon, vous tenez la base la première partie. Mais ça va par rapport à film Kana. Par rapport à film Kana. Aux hommes qui mutajo ça l'effort que chaque jour Sera implicite na musala nae on va sentir que la personne a concerné vraiment na boulot nae alingi kotika ba fan na inzalate 4 films na mois c'est pas une mince affaire et puis au moment qui ba film nyo ces zala presque na gunenge moko mais o izolanda izozala toujours na moi beaucoup leka oyo ya liboso c'est une bonne chose pour na Bellevie qu'on dit que tout le monde qui azola tsakazana na makila o ya koko sala donc azo pesa parce que ça n'attend moko boye ozasu na âge ya ko pesa su nenga zo pesa te donc azo profiter na temps na moi je le félicite quoi donc voilà et puis merci na
na famille bota to na ba téléspectateur to yo balingaka cinéma ou bazo tala ezo sala pena vrai bien parce que flèche à retour wana pe sala bien on te pe sala belle vie teti asa sum sala bien. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Présence il y a Dinana la douce na katia filmé en plus de mon équipe présence il y a madame Belvi Kandi na katia filmé il y a tantine abiso Dinana la douce collaboration wana eloko wana ezolo beloni en soi. Non mais écoutez ba featuring ezarama bête ya mwana ndeto wana ngo vraiment besoin na monde ya culture na biso voilà parce que yo yena oyo yo yebi yo yena na talent na yo la biso yo yebi yo baksa moins plus et ça la bien ya monde ezo ekotombola eloko na biso au lieu que tous kotaka na ba polémique à la con au lieu que boya oyo chemuninga poa oyo chemuninga poa pour que pesa makambo par rapport à savoir faire na yo zo préféré oya na ba télévision pour na lobaka ba n'importe quoi na komba mutu wana tel comme na cinéma ozo kokano pété donc ozo mona que eza bien te ba biloko ndonga les bien te eza bien te donc vaut mieux au sala ndenge dinana sala parce que koyaka na ngamba belvi e bakisela ka pe loko bakisela ke pe loko oyo peut-être yi azana ngote parce que to komaka au sommet to bakisela ka moi ba makambo na moni ke na film ne pe tango asali tango pe batwa komona pe bela o pe balingaka pe belvi ba osani ba kotala pe film o pe balingaka pe dinana na ngambu pe ya bela production ba osani ba kotala pe film moni ke bozo bakisana kaka échange wana esalaka bien échange wana esalaka vraiment bien makasi yango no moni fo bazalaka ndengwana oleke batindaka bato nga pena nde naza bosoko lobi na nga kaka na kotinda ntela ya kopanza nga soko lobi pe na kotinda ntel kamaka mwana ndezo boma théâtre yango na pena nde ekoboma cinéma batika babiloko wana bayande kosimbana kose soutenir na bafilme parce que concurrence c'est zarango mabete même Jackie Chan na Jet Li bagi na concurrence voilà parce que ya oza chinois et chinois ba ça ba film mais na suka lango mona pe featuring voilà ozo comprendre ezalaka lango Kofi Olomide na papa we mabanda ipe na baba ipe na ba guerre d'esprit mais wake up ni sanga disque ni na featuring na Congo eleki wake up exact voilà. Voilà, merci beaucoup. J'ai dédié cette émission à Jemima Ibele, gros bébé de la presse. Voilà, Gorsi Kamala, tout le monde bon maman top, à l'école émission. Batuna qui est concernant Madame Belvi Kandi. Les émissions m'ont comment passé, mais l'enjeu qui vraiment temps ya Kolanderno. Je crois que c'était hier parce que le bi na zaki bon nanda ko na travail qui était dans vraiment temps ya kotala ya ko vérifier ba information. Na kutana ki bon na libaku ya émission ya maman top. Vraiment, maman top, je te salue en passant. Bah, tout le monde qui maman top, relation, on a une Belvi Kandi, à l'obi qui a payé by loge, et puis à l'obi, Belvi Kandi, comme un film, à inspiration, même à table Vandi Boé. Maman Belvi Kandi qui est côté la maman top ba fandi kaka boy na période et puis maman a eu inspiration ya ko comme film quant à yo mutu ya bongo madame ya bongo tant on mona ke ba tout moko o baza ko to ko benga bango ba journaliste te ba chroniqueur te tant ba yaka ko tenir ba propos moko o eza contre madame Belvi Kandi o mona ka yango ndengeni. Écoutez, on laisse parler les gens. Mon mutu ça ko lingote, tu peux pas être aimé à tout le monde. D'ailleurs, plaire à tout le monde et c'est plaire à n'importe qui. Tu n'as pas ta maboma pe c'est plaire là tu peux pas plaire à tout le monde. Donc voilà, bango batika na ba ningwana ba ya ko luka ba la na bango na ningo finga mais la personne qui besoin ko finga chaque jour aza ko édifier bato azo pesa ba conseil bato azo ba résultat ba problème na bango na ba film na ye o est important ngwana o est important ngwana ça que ce mutache film belle puis mutu na mutazwa partie na ya njoka ke olamba na balani na moi c'est na parler donc voilà o c'est important ngwana yo te yo fini belle vie te yo lobi belle vie to tikala kaka belle vie ba film na ya ngwana mama to aza parmi ba mama o ba bandi cinéma monde cinéma kala voilà belle vie aza leki na bango peut-être na habité na âge na ndinga mabete mais tant azo ndima tant azo confirmer tant azo lobaki boy to c'est que moi sur na belle vie azana eloko nzamba china kati on se comprend si c'est que nzamba azana eloko belle vie azana eloko nzamba china kati parce que leadership maman babota marala voilà mutunya sonde mutabota marala leadership très bien tout le monde a même ba mission mona yembi fort pas confier yembi fort pas faire yembi fort pas parler ce qui pas na mais l'air ba pc mo eloko na ezo simbate mais mususu po mona pas yemba ne pe danger te mais
akebo ki leadership ezan ndeti nzo exemple na denga mabete ndeti ndeko la biso Robino Mundibu pa wera bima na vocal so moko si je ne trompe pas mais Robino bato belé ba yembi pa wera wana bazo ko sala ndenge Robino sala te ndeko na denga mabete to solo ka banze monena ka ba moko wana bimata na matelo bato bazo bina ngo bazo kelango ba voix zo sala ngo makambo zo comprendre parce que aza na leadership na nzoto na ye c'est ça. Vous comprenez? Le leadership, on a babota maranango. Rosa loitana voix il y a danger. Tu yebi ko ça la film il y a danger. Mais tant que ça na makila qui leadership te atoko ça l'année ça va pas tenir. Il faut ça la gara pas batou. Pour la que ça talent na yo na sima batou. On a ce qu'on belle vie qu'on déza na qui leadership na kati na ye. Donc makambono nyo ce la que c'est que nzambe ne mutape ça rabiso. Parce que bino bo ponna na nzambe to ndenge parce que nzambe mutu a pesié qui leadership. On se comprend. Nzambe muta salié pour zala nengwa. Est-ce que faut to condamner Nzambe? Même pas. Voilà. Merci beaucoup. On est à Bongo, tonton Gos Dikambala, tonton Gos Kandi Dikambala qui parle. Est-ce que Bino vraiment vous a rappelé na tonton ya boy ah famille Bota. C'est Nazaka famille Bota tene habité sur la ligne qui nazala. Nanyo. Voilà. Tonton Gos solo la Bongo. Tout moni Bongo Karine Mokonzi na émission maintenant qui est le Komoro ba ilozo ya sala qui est pas madame Belvi Kandi na BTS côté la qui émission na ouais na landa ki Karine Mokonzi oui na landa Karine Mokonzi na nenga lobaki les abaku connaît ensemble landa ki oui na landi na mola ki ngo moi parti mo batindela ki ngabweko. Voilà, Karine Mokonzi, Alubaki Mabete, Alubaki Koloba, mais Alubaki les Abakou, on est ensemble. Par là, tout le monde bongo n'habite sur la combien avant banani parce que nga le barbara chroniqueur c'était bazala journaliste était parce que journaliste est soit attaché des postes mouton le bela ka mouton ya ka wana po ça le bela juste ba valeur ne c'est tout ça qui pas madame Belvi Kandi mais bon bazala kana pour quoi porter ma finga ya avant dara na yolo wana ça kana ou alors nous voilà aye ko porter Karine Mokonzi propos moko donc insanité moko na yebité par là to me canon ko analyser est-ce que c'est important ya ko répondre to ya ko loba mabe na maloba o Karine Mokonzi aloba kiwana non mais nga malo to ko loba ngona émission mo précédente wa mo le ko loba na obi mabe nyoso ezaka internet internet comme ta ko lukla so makambo tout parce que so tali romona maman nanga tendresse aza comédienne OK banda peut-être kala banda peut-être kala na ndeka ba ki cherche na théâtre pene pesi pena ninga zo lingelela te ayini na makambo chronique akomo yana komo lobela na esila akomo ya kofinga na ye akomi sikoyo dignité na ye moko nanu tanke artiste comédienne ezawapi OK on se comprend très bien ezawapi ben fort nyoso tal moi na vie neto faut ta rétroviseur c'est très important ben fort nyoso nga na sali na vie na nga pona zala motu na vie na nga siko ben fort na nyoso na yo chango wapi parce que ye na via bundaki po zala comédienne ba tsepela na ba film lelo comme journaliste na papier nini okomo ko ko loba na TV na papier heureusement ko tout TV ngozaka ba blog na biso moto tchaka ba caméra bo vando zo loba ko so ba binde to ken na wana na ba digital ba nini oza na papier to za na logo te ba ozona boulotte vraiment quand ngo tcholo ba wana bazaka na bango ba chroniqueur te ba chroniqueuse te bazaki baza ba batama boke ebele baza wana batama boke baza bona batama boke donc et simba ndete na ba théâtre sikoyo ba komi ko ko lobela ba ninga na bango siko na ninge pe ya mabe parce que so hôtel au mona moto a ressorti nelo quand on ko lobela moto réussir keba on se comprend et surtout différence ces années ceux qui ont ko loba malamu na yo ba le karna ba film c'est autre chose OK ceux qui ont loba malamu na yo ba le karna ba film donc c'est qu'il a elle a compris que nga na kopesa donc kopesa nyo César na kata film succès na ngeba nozaka na sima ya chacha na lobela ka chacha mais na osa pe ba film na ba tala pour na ki leadership vous comprenez mais so moni même na monde na ngo ya cinéma ale kaka kutute maya ka lobaka makamba malamu pona ya ko film na batu mususu ke ba yo pe na kuzu atonga rayo abetaka pe masolo mabe na kombo mais oui parce que il y a yo simba il y a simba te
Parce que toi, ma collègue, chacha ton, toi sur la PMB. Ngala chacha toi, ma collègue. Voilà. Tu kenda ba classe. Tu suis ba diplôme ou en ambition. Parce que chacha ça kabe mission na ayam maraba Alex, ayam maraba Molema, ayam maraba Ferry, ayam maraba Pali, ayam maraba Ngasco na ayam maraba tout. Ngasco na comme yo beta ma solo qui chacha danger. Chacha na ayam maraba Ferry. Mais la souka pe ba tout na ngala bi mais chacha ko na ayam maraba Ferry na kati pamba. Rappelle ba kisi. Voilà. Parce que mais je t'ai dit. Vraiment bien réfléchi. Mais parce que nga na journaliste net yo. OK. Mais nga nazo ko yamba ba musicien ba Ferry en hôtel, nazo ko yamba ba musicien ba Pali en hôtel, nazo ko yamba ba Watana bete, nazo ko yamba ba parce que vous comprenez parce que yozo yamba bango parce que nga pona kumisaka yo olonga la beta ka tolo nga gosse nde na zabu na yamba Alex pas star na yamba ino sibi pas star mais nga la ko beta liso que non chercher ko tous grand star yamba ba ino sibi yamba ba Pali mais la kuzu na otonga yo na loba po ba retourna nga mais gosse mais petit tu on a mais ça ne boulonde moi mais yamba bango ka tu passe ya simba ba kisi voilà triple sim non otonga yo mais non je te dis triple sim te mais otonga yo nga pona beta tolo nga moko ndeti ba tendresse faut ba mi lobile la ba moko nga tendresse danger nga la sara film danger pour azala ka film neti belle vie mais ce qu'on les gars na film yo motaka tendresse oli la libanga ya sila na film alors que ye moko ndako olega na film ya boaki ba voilà di kapa yakande tozo ozolo bakino fali aolela libanga pour faire yembi ete voilà or ye moko fali nde fo mi yemba ye moko fo boaka kutu nde batu balela kageno libanga fali mutabwaki nga ozo comprendre siko yozo lela kino sila boaki nga te etaka olo bapekala na fingela ka sila batu pila boaka nga te yo osaka ba peut-être danger te mais yozo senga libanga po c'est honte ozo bon donc eza soni ba makambo ba ningwa ndo omilungola na yo na place yo obundi vino mobimba ozo comprendre oyo kokoy ko sala ke batu ba yibaki tendresse na ba film batu ba yibaki tendresse a jouaka lelo yo bimi no or ba makambo wala okomi no mutu ya ko fi abanongo pe kala abana oyo fingela pe Karim Mokonzi série moko batu mais je comprends pas c'est quoi le problème c'est quoi le problème azaka pe chinois si mais ça qui chinois yo bien chinois mais là on a aucun mois que tendresse bien comme ko ya ko finga Karim ali o simba Karim te parce tendresse azali moi ça m'étonne non bon attends mais tendresse actrice comédienne comme le makambo yo ndenge nini na ndenge pas changer quand donc on est ko lukaka place ko pesa mele bon na za sûr que place au finga nem te pesa mele c'est que place au finga nem pesa mele est-ce que ma finga pene ko pesa mele mais écoutez maintenant bien Chacha, lorsque tu m'as appelé au téléphone, père, est-ce que j'ai dit de retourner? Si on a bénéficié, non, voilà. Si on a bénéficié pour te tourner, voilà. alors peut-être on vend pour tout ça l'émission parce que tu as bénéficié. Attention que quand tu as $100, mais attends $1 à pas mato voilà. C'est-à-dire que naïbi que tu te tues là tu as moins $1. Chacha tu vends au lavo bonga mais tu vas souki ne panzani bonnet tu me dis moko bo. Oyebi ke ozwa mo $1 moko chacha n'est-ce pas gosse oyebisa soki ndenge sani oni kozala soki ebeleza lisumu pardon chacha na ngai na omer tant tovandi no boye c'est parce que oyebi ke okotisa mo elongo parce que ntango motu moko amoni ke na théâtre esimbite aya lobeli ba chinois ofingela Karim Mokonzi okotouche Karim Mokonzi te esimbite lelo akomi kote ya sila kosimba sila te po ya kofinga ya aborder c'est qu'à se retrouver c'est qu'à moni ke boulot na nga sikoyo yango donc c'est que boulot na yango wala donc ce qui azaki na boulot mususu ezo simba la ya kofinga batu te le roi zo finga batu c'est que yango mutu ezo pesa donc voilà merci to respecter boulot moninga voilà voilà tout ça la tête en aux tenir ba propos wana kobo sanate na sala moi commentaire noko di kamala na sala moi commentaire ne loko vraiment tant ozo ya ko tenir ba propos wana contre Karim Mokonzi kobo sanate ye pazana ba chinois na ye na ba chinoise na ye o pe ba yo karaka kate donc parenthèse to lo baramakambu moko to yaka na TV to lo baramakambu moko oyo photo réfléchir donc avant to lo ba photo réfléchir ce qu'on réfléchir te ba ke flèche d'aller tango ezonga ya retour et za bongo mabe makasi voilà noko gosse lelo on a moni
Mutumoko Zuma asali film na ye na yebite soki titre nini to solanano titre ya film okosa film na yo titre oko pesa ngo parce que titre za lokola étiquette ya film titre na yo tango zo pesa pona yo oko raisonner na ni na titre wana. Mais écoutez, titre va pesa ngo pesa la dé. OK. Titre va pesa ngo par rapport à histoire. Parce que titre faut balanana histoire aux années. OK. Vous comprenez parce que titre monté là que ça ramambu tout. Ils ont des emballages à cahier. De ce cahier on est na couverture donc ils ont la lambo. C'est-à-dire que même dans les magazines, c'est très important. Les magazines européens, les magazines de les livres, les magazines au monde, les titres, les titres, wana tango fumula, okuta makambo wana iza. On va mettre solo et l'autre boyer, on va mettre solo et l'autre boyer. Vous comprenez? T'as ce qui, bah au titre makambo, t'as ce qui titre phare iza, les kamomoro bachagi wana, au monde on peut nakati ce qu'on a habité Zuma et titre na ezani. Voilà, salaka émission maintenant je crois ya mafinga kaka pour na madame Belvi candidat ba mesana ko finga na bango. To monique subitement atie film na mais film wana nakati na titre na film ezobala na te. Et la kisiki titre wana eza juste jeton. To ebité est-ce que bana mibali pe ba ko bois ka ba jeton. Te me wana so basi. Ba wana so mona kala basi mère. Bango toi no mona ngala kuna basi mère wana no so mona na basi et puis na yetu c'est le mozaki c'est très important yo au sende tu betango kara parce que so on comprenait les kambwana on rozonga na li sous na marambo ya ba Zuma oyo donc c'est-à-dire quoi donc c'est-à-dire que Zuma ba sala makambo kaka po ba mona ki ba asali alors ça na elo côté pour et pesa ba éducation pour même la bateau lo moko 1 plus moko boité ba mona ka Zuma sala ki film titre atie makambo mususu ope ba obeta na kati kuna désordre na désordre quand ndenge moi za désordre na bilati le ba désordre ndenge pe kaka makambo nino so me mango na ya binete ke film ndenge za wala pour titre nanga e balana na scénario pour ba tu vas comprendre baza na idée. Et là, on a le total à tu as une idée. Que non, bazoli nga ba bisa biso nini. Pour permettre yo tant rotal la film au comprendre. Mais yo na couverture chez Maramusus. Yo ce qu'on a filmé Maramusus. Le muta ko ta na makanisia titre oyochi. Tant ya kuti Maramusus même dans l'émission de et ça la marate. Au moins la muta telika Maramusus lo bana titre bala azapé mbama. Tant je na sikila na commentaire par à Pientulio. Kola zama ele. Je a filmé au si parce que eloko memi eza titre moi là attends to sera émission na ba Alex Ngandu to zora titre na kati ya émission mo eloko moto lo baki to cheyango ko muta ko ba émission bo papa ta na attaque na biso yo kali kambango et permettre que non eloko ngo eza na landa ata so to beta liso no ngo nyoso émission mo mbate mais au moins likambo to tie na titre a rokuta yango. Vous comprenez? Au moins les camotes tiennent. Exemple to kolo bakeno botala ndenge JB Piana papa chéri a oteka ba billet pour la concert les 31. Na attaque na biso mo pende ba bosso ba billet. Attention to beta li solo ya ba concert a batu mususu. Mais na ata na suka émission oyoka ke to beta li solo ya ba billet wana to tegama ndenge nini comme batu bazo tala po bazo zela ba yoka information wana. Comment peux-tu to beta to tienne information? To tienne à titre ba billet papa chéri mais tiens monsieur bandit si tu beta li solo. Voilà. Yango ba Zuma basala do mo na ka Zuma pasala ki film pour en raya recréer l'air mususu mutu intel. OK. On comprend. Très bien. Mais la titre na kande à chrétien mutu mais la quatre film mu imba wala. Et puis film on peut ma bien. Ah beba reza lobi bango kutu mwana bango azu trophée ya biso mama wapi trophée to quoi to ko ki choc to limite sommela trophée ya ko sommela. Écoutez vrai trophée na vie à moto c'est le travail. OK. Vous comprenez? Très bien. Vrai trophée na vie à moto c'est le travail. Belvi kanda betardia ba 100 000 vies. Ba trophée belé bela betaria mwana ti. Na ba film na ba 100 000 vies. Dans ba betara 4 courants, il y a 4 films na mois. Et beta ba 100 000 vies ba 100 combien de mille de vies. Ba trophée ya mwana ba le trophée msoani. Trophée ça que ngamona ko na fabriquer la piemo. On fabriquer non yo. Yo moko fabriquer trophée non ndeti boyo moko fabriquer. Oh ba sala ngoti. On vous appelle moko tchango ndeti couple. La pression.
Te Moussalande. Vous comprenez ma mère? Très bien. Moussalande. Donc yango mutezo la que belva to sala, alors ba trophée danger ça ba filmer na to sala ils ont édifié ba to ba conseil nango ba tala ba sepela. Yango ne ba trophée solo zo joie. Ils ba mérite solo zo joie. Tant ba maman tant ba papa cherche ba zo ba keno on est raison na pa na e. Ils ba trophée zo joie. Il ba trophée soinde. O za ga na litoi bobi misentel. Payara bongo. Ça bagé. Yo mon musicien moko ke na kora kuna. Oh meilleur artiste. Yeah. Oh meilleur chanson. Yeah. Oh meilleur nini boy. Yeah. Après ni 4 kora. Petit bagé. Voilà. Même les étrangers ba comment on va au solo là, c'est évident. Donc meilleur trophée ça ba œuvre na yo ça ba tout tala yango ndengini. Vous comprenez? Très bien. Tu vas témoigner en haut. Donc, félicitations à Maman Bellevue encore une fois. Voilà, merci beaucoup à tonton Gosti Kambala. Tout comme nous avons déjà dans cette émission, il y a les lots, le bipa na yo na ozungi yango si mabambote et puis les kaka. Non, bah tu vas consommer film ça déjà dans le marché. Donc voilà, bah tu vas consommer film et ça là bien. Et puis merci na ndenge ba soutenir Rabiso, Chacha. Ndenge toyara awa kolekana ba émission et ça la Rabiso peut bien ceux qui bouta la biso. Parce que yango ndenge ça sur caméra kufi c'est le contact to kosomba caméra. Voilà. To se bouta la biso te to ça la ba vie ya mukie to côté loko te to lemba. Au mona to lemba. Ba émission qui to ko to ça la et bando ça la biso peut bien avandi ba 10 000 vies. 20 000, 30 000. Voilà. To jouer la bino ba biso to finga raté. Biso na toyaka tozo betabli solo nengeza. Voilà. Bino bo linga rotala rabato ka ba finga raté parce que ba bebe c'est décoration ban. Parce que biso mission na biso boye, rotala ngona mubali na bana, na belle famille, to ko finga raté to betali solo nengeza. Et ça la biso bien ceux qui bozo tala biso toujours le capé mo ba 7 000 ba 10 000 viango et puis ça biso sous teti tout ça la bango musala bien chacha nanga. Merci na ton pesenga lelo. Voilà. Merci na muta ina sima bili. Exo Mikebi. Donc voilà, merci Nexo Mikebi mtagina sima bili pour gosse di Kambala maboko pété ceux qui zali me bala précision. Bala précision na chacha comment la manda kuna bino sa audience donc respect naïe vraiment merci na famille Bota ya Kati à base à Londres. Voilà, je vois la maman chérie moi aussi. Maman Todine Bokatola, maman Chantal Moussabissou, non, maman José Moussabissou, maman Chantal Moukendi. Donc voilà, bon rapidité voilà, maman Langaïba par la Mouyemba à Londres, maman Langana sur Chanel Motema, papa José na Bruxelles, président Jacques Inaivry, Lolo Timbiki, Sandari Timbiki, maman nommé au pays aux États-Unis. Tandis que maman est aux États-Unis et puis maman l'a ngani lumbala na Bruxelles ce gosse di Kambala la tagi ba chemise ba replaça c'est grâce à Béni Nzila infirmière chef respect naï. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis des débuts jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Je dis un grand merci à Jemima Ibé, les gros bébés de la presse et pourquoi pas Bob Molé ma pour assistance Migra Malunda ainsi que Alex Ngandu yokanenga télémisili toyo happy. Voilà, merci beaucoup à ma maman sur la famille Bota base à Londres ya Kati vraiment un respect na bino. Merci beaucoup à maman décembre ya ngonga na lubangeli otelo bakaka décembre ya ngoyo. Voilà, merci beaucoup na Maman Bibi Kamba na bois qui était respect na Maman Bibi Kamba. Voilà, respect na Maman Bibi Kamba. Maman Bibi Kamba ça ndé tout soleil. Maman Bibi Kamba sala ningi borma sala ki ndé tout soleil. Sala ki yo bolé maso tu na ipse marambo na. Dengaka ndebo isolé. Maman Bibi Kamba na lobi loroté bango nde na kokanga bango na ba sentir tango émission aussi là. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis des débuts jusqu'à la fin. Merci beaucoup à abonner la bisognière sur la GI Télévision ainsi qu'à Gosti Kambala officiel. Voilà, restez toujours branchés, serrez, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne GI Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.
sikofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et okozwa information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.